Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans ce moment d'échange, de partage, d'analyse. On va faire le Congo ça, on va discuter autour de tous ces sujets d'actualité qu'il y a sur les réseaux sociaux. Le sujet qui nous intéresse particulièrement est le sujet à Pasteur Denis Lessi. Je pense que Bissonion Sotomoni, Nengenini Bandaki comme aventure Moroboye a annoncé Bisso Karosa la son aé pétage, Kazo lancé album, déjà teaser tant webimaki, déjà extrait tant webimaki, on se doutait du côté spirituel parce que après Pasteur Denis Lessi Azana nous sait Nzambe avant il y a aux apéteurs. Du côté instructif, du côté apport ouais va nourrir âme, esprit, corps, il y a bandiminaye, il y a ba fidèle, il y a ba to ba khoyaranaye. Je pense que tout ça a déjà des missions pour na rolobak. Et zo kene na sens il y a qu'on rajouter un plus té na peuple de Dieu, mais zo kene na sens il y a qu'on désorienter, il y a qu'on bimisa ba na Nzambe na parole de Dieu et tout ça. Alors cette histoire a continué, ça a continué, mais là nous sommes choqués, sidérés de voir à quel point le pasteur Denis Lessi a réalisé sa promesse et pire encore, non seulement que Nzembu na clip na ezo ko apporter rien du tout na peuple de Dieu, ezo senga même que ba retirer licence na en tant que pasteur, que ba ndeko ya commission à censure ba rotala de très près modèle oyo ndeko na biso pasteur Denis Lessi azo ko abrutir peuple de Dieu. Bandeko le pasteur Denis Lessi n'a pas hésité de s'inspirer d'un film pornographique pour na la clip nae toko tie la bino élément ngo bo mona ngo ndenge ni ko défiler awa toko analyser ensemble, tozo discuter, tozo échanger, tozo partager. Je nous invite à nous installer confortablement. Bon, inviter les ba pasteur nyonso, ba se na Nzambe nyonso, ba maman pasteur, ba papa pasteur, ba langa nzembo, ba ndeko nyonso baza na kata secteur ya musique gospel. Bon, inviter les ba personnes avisées, instruits, ceux qui sont équilibrés mentalement, tout discuter autour de ce sujet. Bon, tindalia o na bana ya pasteur Denis Lessi, même na moi ciné maman Tina, parce que ils ont concerné bango pe sujet oyo. Likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach de Morning et Moukousi Ata, le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des
médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Aujourd'hui, affaire des Nilé, si c'est de ça que nous allons parler, likez, commentez, partagez, tenez-vous prêts, attachez vos ceintures. Donc, vraiment, je suis très contente de voir à quel point Boyo Kakapé Bossal et Laka, produit Nyonso que je vous propose ici sur des morts officiels. Envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou encore le Congo-Brazzaville, c'est très simple, c'est rapide et c'est fiable avec TapTapSend, le moyen le plus sûr. Et n'oubliez jamais le code promo demeure. Oui, Olingo Tindambon, na Europe, na Canada, na États-Unis, aux Akuna, Olingo Tinda vers la République démocratique du Congo, tout le Congo-Brazzaville, c'est simple. Au Saleli TapTapSend et puis au code promo demeure. Vers la République démocratique du Congo, frais de transfert dans Ozakara à 2,5 €, topé 2,5 $, peu importe montant aux transférés. Mais vers le Congo-Brazzaville, 0 frais de transfert. Ndeko Oyo, Olingara Rolanda demeure officielle. Tant aux osé la TapTapSend, betape li solo na ba proche na yo, na entourage na yo, na batu nyonso yo yebi sa bango obi, na minute yo tozo tinda mbongo bakama ba agence de transfert eza ya kala, batu na ga pièce d'identité, batu na ga quartier adresse réseau pe zalato uti musika po kene musika réseau pe mavwanga. Alors ndeko nyonso beta lisolo ya TapTapSend moyen ya sûr ya fiable ya routine mbongo et osala ou bien et osala ngape bien en mettant le code promo demeure, OK? Mais également tobo sanate pour na soin na biso bo mwasi na biso pour na vie na biso pour na hygiène intime na biso pour na mobali na yo azala bien maman pour na mwasi na yo azala bien papa to sela biso tous les produits d'hygiène intime de Maliane, OK? Tant que lobara que Maliane azana nyonso ezara blague te. Biso na Maliane tozana nyonso. Ba produit d'hygiène intime ya maman Maliane eza ba produit de qualité. Beta li solo na yango na ba proche na yo na entourage na yo na esika oyo zwami. Eza ba jeté et mambo solo. Et ça la rapena musala ya makasi. Alors lelo avana kota na mama ya likambo sujet na nga mukolo lelo. Na olingana présenter yo ba produit Maliane pe oyeba o esalaka. Omoni soki obalani na mwasi na yo. Bosali banvula mikolo roleka. Bozo bota te. Bozwi problème ya kobota. Mama zoko komi mazemi te boke no hôpital balobi mama za problème te ezande papa oke me mazemi te to babi ata moko na bino te azana problème to bosi pe bo banda ko bota même bala mo bolali bolamu ki boye mabota ezo ya lisusu te ndeko nanga yo zolandanga panza sango ya ba produit ya Maliane soki to continuer ko ça la publicité ça parce que ba to belé ba ozo ba solution na ba produit na biso tala te oyo ezate de fertilité, ok? Bon, moni na dessin nango. Mama sora melite oyo a memi zemi. Ya osaka na kutu te. Et ça la kutu ba jeter. Papa pe, il faut yepe amela. Parce que ba problème ko bota ebele ba tunsu ba kanisa euta ka pa mwasi. Mo bali pa koza na problème. Te oyo ezo sunga papa soki papa ameli. Papa pe pesa e vigueur, e pesa e o esengeli, e komisa o e pesa ka mwana soin propre na qualité, e bimisa ya o ya sika. Tango papa zoko mela yango oyo. E bakisi e penza bo pikiliki, e bakisi le nyonso esengeli po asunga mama na omima zemi. Ana sima bakomi musalo tiwe kusala. Tolobi ba problème na mwasi ezalaka multiple. Moi si mon sous à cause d'un quoi ma myome, il y a fibrome, il y a trompe bouchée. Ba règle douloureuse. Babilo wana nyonso et ça la rappelle que basi mi sous ba ko kombi ma pezemi te. Irrégularité pe la règle ko sa po mi ma zemité. Tala biso. Na isa bino ma sola fibrome te. Tala. Te na biso ya bandeko bana ko ma fibrome. O ba myome o ba fibrome o ba ni. Toza na ba capsule vaginale na biso yango yo. Ba capsule yango na kati bozomona. Po eza ya kokanga, moyena laksa bino yango, voilà. Yango yo. Yango na kati bozomona. Ah, ba capsule na biso yango yo. Capsule na biso vaginale. Okotsa on ndenga se abasi. Mamo zaka na mikuse si la raté. Mamo koma polele.
le rôle à boulevard du 30 juin. Maman yo kuno koma mai poto papa ko sepelate. Maman yo kuno koma ba perte blanche ya kaki, ba perte blanche ya solo, ya qualité à mabe. Maman, tala biso na Maliane, to sala ka jeter. Maman, tala. Oh, ngai koto yo na lina zonga, se nanga bomwa se kangama, ba règle douloureuse, ba boyena ba boy, tala, ba perle na ptuna rami satu na kati, $35 à pamba, o tie perle, oyo ezali, et tampon na ptuna permita po, oko sa perle wana na ndenga se bomwa, si perle moko evando 3 jours, so perle ane evando pendant 3 jours, papa simbote, kosana ko silika. A simbote logote, bo wele loto, vimba ni kaka, 3 jours, perle ne vandi bien na 3e jour, o bendi yango kako bimisi yango ebimi tango ezobimiso na babiloko kuto ko imaginer te ba salte ko imaginer te nyonso na tango ebimi yo mama nyonso na tango ebimi yo ozongi okangami règle douloureuse mokongo ko kata na o babiloko bili pesi bazaka nango mama ni mona yango wana benga to livre partout au sepela j'ai l'intime ya mibali pezali. Mais liboso na ngana na gel intime ya basi. Bomoni gel intime. Mikusa bambuma ba infection ba biloko nyonso zo sentir kitoko te. Gel e régler ba problème wana. $10 ya pamba ozana gel yo et régler ba problème na yo wana. Moi c'est à la soin. Okoma bitoka toka na so okoma mai ko polisa bilamba ba solo yo so vandika muke solo 4 ya makolo. Tala. Bomoni oyo eza na bandeko mususu basubisaka ba problème ba sécheresse vaginale ba perle na biso e darangwe oza ya okauka yo opolaka te au fait au secrétaka liquide wana te sengaka papa glisser à sepela nini tout ça là to wana ba kisio e permettra ko sécréter yango. Ok, bato bazana ba sécheresse vaginale. Siko soki ya opesa pe ya mwa makasi pe mingi, to papa linga mwa ko sieta. Bona besoin mwa mafuta moko boy. Uilo yo esungaka pona ba biloko wana. Zawa de betemno le sola vaseline. Batia ka bitia tia te. Partie intime eza bisika oyo. Il faut utiliser ka ba produit de qualité. Otie l'homme so eza propriété. Biso ba produit na biso ezali à base de plantes naturelles. Omoni oyo. Uilo yo. Et ça la mamboana nyonso mais ça la pe koleka wana somba na uti kobota nazoko kate mukongwe katani ngai vraiment ya de mer nazoko kate mukongwe katani omonite yangoyo biso to ana Kinshasa okoleka na ba bureau d'abo somba pona bato bana Kinshasa to teka pe na Kinshasa okoleka na ba bureau d'abo sombi to za na ba stock na biswawa to za na ba stock na biso to teka ba bureau so ntina sima bazo action de nini ngomela OK te na biso oyo pour bain à vapeur au monde ndenge ni okufandela ngo ezongisio et soulager maux de dos et kangisio pese na soko uti ko bota ozonga pe mukongo pasi esila te na biso pe ezali Auto lobaki te. OK? Te na biso pe ezali. Pour permettre na télémise blo na biso boye. Na télémise yango boye. Voilà. Bon ka sanga ba protège slip ya Maliane to za pe na ba bande hygiénique. OK? Ba protège slip na biso yango yo. Ya Maliane carton nango yango yo. Ba protège slip ya Maliane. Ba bande hygiénique na biso pe ezalaka. Ba biloko na biso tout ezali bande hygiénique protège slip. Tala yango nde na ofungula. Omoni yango yo. Nazoko fungula. O tolobaki te, tolakisaki te, omonaki te. Tala. Ya qualité pe ya bien ya osakanati. Donc ndeko nanga oyo landaka nga ba produit na betelaka bino lisolo existaka vraiment. Ba produit to betaka lisolo existaka vraiment. Donc ba produit na nyonso to livrer yango partout dans le monde. Yo benga biso na numéro eza affiché bomoni. Ceinture na biso Maliane yango. Ceinture na biso ya Maliane yango. Olati ceinture oza très à l'aise. Nga moka des fois na bosa na ngai libumu nga pe ko ese lobi ngai yo. Boti ko tuna nga so na zemi funa banda ozongela olata. Ceinture na biso ya Maliane yango élastique ya kitoko ya bien.
élastique ya kitoko ya bieza moulayi donc ya bataille nyonso oza mbinga oza nzoto mikie ba ceinture na biso ezali. Donc numéro na biso yango wana site na biso www.maliane.com to livraka partout na ndenge osakana te. Oya demer nga na yoka kite na expliquer. Pour le coup la sport eza na français par moment bato mususu balobaka nga na comprendre kite le roi sujet eza lingala on a tino pe sport na lingala. O to loba kite to lobi. Donc ndeko somba to livrer partout dans le monde, toza na Canada na Ottawa, to livraka partout dans le monde. www.maliane.com. Na kati sport numéro maman Maliane eza ou bien numéro nanga o eza affiché na passer ba coordonnées maman Maliane o bengi akoede yo makasi na ko orienter yo ndenge nini yo il faut au sala. OK? Voilà. Pendant que biso tozo landela makambo hygiène intime na biso to bossa na te que na chaîne ya YouTube ya Bellevue quand il a patron à la poutine de l'écriture film na biso ezali wana deuxième saison il y a le temps de la fin histoire ya somme surtout deuxième saison oh incroyable rempli d'émotions mema kaina bik kende ko koma ba leçon ko tirer net mambu pasteur Denis sur sala bu eza no mamka ya temps de la fin donc de Holanda série à temps de la fin et mûrir l'issue sous côté spirituel na biso n'est-ce pas pendant ce temps biso le pasteur Mike Kalamba na Canada na Québec le 28 octobre il y a année Oyo. Alors, bandeko ba bolingo. To solo la na likambo. Pasteur Denis Lessi, actuellement appelé pasteur Pétage. Asali kombo na milieu na biso ya osakanate. Asali kombo na milieu ya gospel ya osakanate. Aza n'importe qui te. Aza inconnu te na kati ya industrie ya gospel na mboka na biso. Biso tango to okola. Ba pasteur Denis Lessi tango osambela azui ba bisio tiande vers kopo mai likolo ya TV eza ba TV we kufa likolo ya pasteur Denis Lessi po atiesa ki batu TV kopo likolo ya TV eza na ba kopo o ba kopo mai sopana na ba TV parce que muto bandeka kusambela pasteur Denis Lessi asala ba campagne évangélique na ville ya Kinshasa batu ba tondi ba Denis Lessi bakenda ko ba José Nzita bakenda ko yemba ba maman leur mbongo bakenda ko yemba ba bengisa ba frère Patrice pasteur Denis Lessi faire partie na ba pasteur o bazaka fort na ba séminaire d'évangélisation au Kaboyo na tata Raphaël so pe en face à stade soki wapi famille Lessi basala kombo na ba prière pasteur Denis Lessi aki réputé na prière ya nzondo ezaki likambo somo. Tovanda na pasteur Denis Lessi Moussa na Nzambe. Ayo ko sala chaîne na Nzondo TV. Bola nanga très bien. Mabe oyo ezokoma lelo na internet biso to mona yango kala na Kinshasa. Mais Congolais le quoi normaliser nyonso à normaliser. Aujourd'hui nos enfants sont victimes de la médiocrité oyo komi ko kota na minute oyo. Jeunesse rozala désorientée et qu'on a sous na repéré à cause ya batlo kwa ba Denis Lessi. Bandeko to vanda pasteur Denis Lessi sali chaîne na Nzondo TV. Bandeko Nzondo TV bandi ko fonctionner. Nzondo TV bandi ko fonctionner. Nzondo TV bandi ko fonctionner. Nzondo TV a comme ochela biso ba film porno na 0h. Ba boti nyonso bakenda kolala. Nzondo TV a comme ochela biso ba film porno. Biso to se posa la question ko luka koyeba. C'était quoi le délire chaîne ya mosali na Nzambe tika esika tiaka matea na ye na TV ya Kinshasa 0h na chaîne ya Denis Lessi na Nzondo TV porno. Denis Lessi a répondu à biso alobaka à l'époque eza chaîne commerciale. Azara déjà na pétage maintenant nous volume nango matakité. Denis Lessi a répondu à lobby ezali chaîne commerciale. Donc à koki na kotia contenu oye alingi. Biso to muna ngo mabe. En tant que mosali na Nzambe, bate akabiso ba pexaka biso ba film wana. Soki eza na business na industrie ko tsaka mbongo ebele na monde, eza ba industrie ya pornographie. Mais quand même Bible ototangaka, ba sen na Nzambe bate akababa vi wana ya débauche eza vi mabe, vi abondumbe eza vi mabe, kota ba film wana eza mabe. Denis Lessi a répondu à biso lobby ezali chaîne commerciale. Nous avons pris sur nous. Denis Lessi est comme un youtubeur. Analyse na tongo, analyse na pourquoi, a komi ko sala be mission belema. Denis Lessi a comme ça belema.
Denis Lesi a créé école ya pétage. Congolais a beteli Denis Lesi maboko. Congolais ou a jugé ba comportement à pasteur Moussoussou, azolo bana moun connaît que a préféré Denis Lesi parce que lui au moins il est vrai. Que tous les autres pasteurs sont faux. La fausseté à ba pasteur Moussoussou ezaka parce que bazo démontrer biso que botambola boye eza mabe balobi eza hypocrisie. Au moins le pasteur Denis Lesi s'assume. Mais qu'est-ce que le mot pétage ou le comportement des péteurs et au Bakisanakat, il y a âme, il y a bateau. Ba pasteur faut baza censé côté abiso comme na nzela nzambe pour que l'obito kota bokonza ya likolo. Mais pasteur Denis Lesi pratique na yé ekolo ya fongoli ya pétage. Ezo ko apporter nini na âme na conscience na subconscient na esprit na biso. Eza la éducation ya bana, eza la éducation spirituelle, ezo ko apporter quoi exactement? École o ya pétage wa fongole libiso. Apport nango ezali nini en termes d'éducation, en termes de spiritualité na via batu. Toloba, tolobati. Tolali tolamuki. Tolali tolamuki ya Denis alobi aobimisa nzembu. Pétage. Extrait wane bima azakana Frank Stemai na studio a lancé pétage. Son nouveau style, pétage. Sa nouvelle musique, pétage. Son nouveau son, pétage. Il y a Denis Lesi a annoncé. Biso to sa bémission to lobaki o ko apporter le côté na ba na nzambi. Mais ba babi ba préféré yi. To loba nini to talaka Rwanda we ozika. Pasteur Denis Lesi a saleli biso son ebimi. Alobi a lancé clip. Na yoki nzoto malili komona kana mona ki teaser ya clip. Pour la simple et bonne raison, na moni a utilisé tenue ya ba infirmière. Ba fi yango balati ba nuisette ba chemisette ya ba infirmière. Mais ndenge ya ki sexy nango. Dans la lobby, même si on voulait utiliser les infirmiers, mais infirmière a la taboité. Oyo eza na connotation moko pornographique. Bande kona ote la bino image. Image o bozo mo nezo défilé wana. Likolo eza clip à Denis Lesi, comme vous pouvez le voir. Nase ezali film pornographique moko. Le pasteur Denis Lesi a s'inspiré na film wana. Pour na kosela la biso clip ya pétage. A s'inspirer na film wana pour lancer la biso clip ya pétage. Na mona ki ndeko moko ameko osela ngo débrief na TikTok mutu mo azoyebisa ye yo soko yebi yango se kotala ba film pornographique. La question c'est pas si on suit ces films ou pas. La question est de savoir ça édifie qui à quel niveau la chanson pétage. Le texte, le clip, le contenu, le tout, dépravation des mœurs, débauche, nyonso Bible et kondanaka. Les œuvres du temps de la fin, Denis Lesi a exécuté les biso na kati ya Bible wana. To préféré ba Moïse Mbie, basa ba règlement des comptes na cher, to préféré pasteur Marcelo, alors à répondre plein na cher, to préféré ba Mike, mais oh ya niveau oh non. Congolais loko la lingaka ko induire batu na kati erreur. Sentiment ya buzoba. Les autres pasteurs sont mal vus. Bato apoto lokwa ba mesana na kati ya vie ya distraction ba combien botika Denis Lesi botika ye au moins ça vrai. En tout cas pasteur Denis Lesi ozala na talent caché ata na koyemba mabe yango exista kana préféré musique à Vanny Morgan. Ata na ndenga koyemba mabe za kana préféré musique à Rinka. Ata na koyemba mabe na préféré Petit Fally. Tant bozo ba que Denis Lesi a un talent. Biloko mabe wana saleli biso. Musique en eza tout sauf agréable à l'oreille. Non seulement eza ta kito côté, ezo pe ko édifier te. Mabe o musique wana zanango. Ce qui te longoli le fait kaza péteur a Denis Lesi ça la combo ça ba buzz ni ezo na réseaux sociaux. Yo ozo sepela ozo beta maboko. Yo ko ozo musique wana tika ba no batalango. Des infirmiers sexualisés, habillés sexy à des tenues, qui des nini. Exactement vidéo à film pornographique. Azola qui s'habille sur insanité, débauche, bondumba, bochel. Et le copain de Denis, ça préfère côté son clip en boucle, na mon ibatu batala.
Nazomi tuna service ya censure eza wapi. Omona mutu mo abimisi clip na ye. Lokola leki na service ya censure te ba bloqué. Mais na kati contenu ya clip ango eza ta na problème te. Service ya censure bo censuraka nini exactement. Normalement clip ya Denis Leseko lekate. Vidéo ya Denis Leseko ko lekate. Ezo ko édifier te, ezo dépraver ba mœurs. Ezo kene na sens ya éducation te. Parce que premièrement Denis Leseko c'est un pasteur qui est censé édifier le peuple de Dieu. À ce stade, il faudrait retirer Denis Lessi casquette na ya pasteur. Atika la kasimuta sala makamuna ba profane. Tout ce que le pasteur Denis Lessi fait ne défie en rien le peuple de Dieu. Il ne peut pas continuer d'œuvrer comme un pasteur, comme un serviteur de Dieu, tout en ayant un comportement aussi malsain qui détruit l'éducation et les valeurs de la religion, de la culture. Tovani na mboko papa lokola Denis Lessi père des familles azosala buzoba ya modelo et puis ba parents misu ba betele maboko bino bana poto OK biso nde ba tala ba teva Congo. Denis Lessi azo détruire l'éducation et jeunesse bino ba betele maboko. Un pasteur qui fait une chute libre à ce niveau et jusqu'à ce jour, il a toujours des fidèles dans son église où ils ont envoûtement. Maté à Nyoso ya Denis Lessi comme la maman ya buzz pe à loisir, que des blagues, que des choses déplacées. Il met ses fidèles mal à l'aise. Mais bah on a dimanche ba osokola ba roya ba nesi comme sou ya okendete. Désespoir et continue à kata congolais tina niveau na ya ko accepter un pasteur comme Denis Lessi. Sa femme a té a pas té. Denis Lessi ça son eloko on peut sa peuple de Dieu té. Maté n'est d'une nullité, ses prédications commis des moments de loisir. A commis qu'on ça en sorte que chaque culte a ça là pétage naie comme ça il y a un interprète naie bazo ça ba buzz na bango mieux vaut tout ba kata ba séquence ba besoin na ba tia on a TikTok ba ça la challenge que ba loba makambo ko édifier peuple de Dieu ba kata etambola lokola ba maman pasteur Joël lokola ba pasteur Marcelo lokola ba ya ba pasteur de la foi lokola ya ba pasteur Mike Kalambai. Yo leba kata mate à kota zo lobe ko édifier peuple de Dieu bazo kata ne makambo ya zo sala ya pétage yena interprète na kata église e bandimi ba osokola ba olata église wana lokole komi nango centre spécial ya maboke batikele espace na me bakanga ngo lokole église akoki ko œuvrer lisusu te lokola pasteur na kata mboko yo. Si nous sommes sérieux, si nous avons la tête sur les épaules, il faut comprendre à quel point Denis Lessi a commis qu'on dépravé ba mère, ça commis qu'on sakana na kombo nzambe. Oh Denis Lessi a ça la ezali intolérable. Et malheureusement to vandika na kata communauté to kangika munoko poza Denis Lessi. Tia sali libiso clip ya boy. Tia sali libiso musique ya boy. Tia zo c'est-à-dire Denis Lessi a zo bebis et loko banze munana ba pétage ba beto na culte. Il faut mettre en place nini ya kati ya vie à chrétien moko boy. Et ça quand nzembo il faut pas mettre na babar na milangwa avec les figurants à modèle wana. Pasteur nini aza collègue ya Denis Lessi kozwa clip wana to nzembo wana apesi bandimi alors consommer l'album du pasteur Denis Lessi. Ils ont édifié peuple de Dieu na niveau nini, na degré nini, ils ont réparé nini. Au lieu que ko vandi ça Félix Wazekwa na pasteur Marcelo pour na tuna ba magamatea biloko fo bolanda na mboko nde angwana. Biloko fo bolanda na mboko nde angwana. Plus de 100 000 vues. Toujours que 900 plus de 200 donc que bientôt 200 000. Aza ba 100 quelques mille vues ya ba 185 ou zela. Aza ba 100 quelques 9 000 vues. Et c'est normal. Et puis, 193 000 vues en 11 jours. Et puis, moi, atiango na chaîne na ye ya Denis Lessi officiel et si ka posta kamatea. O isa ko fingisa côté chrétien ya église corps du Christ ya République démocratique du Congo te. Batu ba koloba soki ezaki général Makoso nde bo sepeli nango. Soki communauté ba ivoirien ba sepela na général Camille Makoso. Eza bango. Mais biso toza une communauté remplie de valeurs. To le bité que ba ivoirien ba na valeur te.
Communauté la communauté, ça n'est pas tolérable. Ça peut pas se passer. Si nous sommes un pays sérieux, tolérer Makamboti, il faudrait interpeller Denis Lessi. Soit il est pasteur, soit il est dans les blagues. Il y a un moment dans un pays où il y a une église pour un homme de Dieu, le roi Denis Lessi. Denis Lessi, si à mon idée que ils sont obligés de garder bandimité, peut-être qu'ils ont un bandimité, natika, balokwa bazo croire nanga bazo continuer continuer. Non. Ça se passe pas comme ça. Ce qui bolingi Denis Lessi a continué à œuvrer, soit à un pasteur, soit à un péteur. Il peut pas à la fois dimanche prêcher et le lundi matin à Tieli Batou, ba clip il y a ben sanité à modèle wana. Ou ils ont contribué en rien l'éducation tant physique que spirituelle. Ils ont apporté le côté l'éducation à Bana. Ils ont apporté le côté la peuple de Dieu. Ils ont apporté le côté nulle part. Namboko batangi ba sérieux. Président Fachi Beton a outil poto qui chasse ça. Tous en a valeur ko. Tous ont encouragé Nini. Nazo moi na ba commentaire pasteur Denis si tu as frappé félicitations. Quand ndenga bimi lis wana lokwe bembe et lui a frère na morgue ba potier fond de ta patte. Ba filtrer pasteur Elongi. Nde loko bo sepela nango. Pasteur Denis Sozana bana. Bana Denis fait bofandi na ndako bota papa na bino komi na niveau oh moi yo pexé lo wezate. Famille Denis se vend des autres la Denis ça komi na niveau oh moi yo pexé lo wezate. Moi si na maman Tina, oza maman oza rempli de valeur. Oza moi si a mutu, oza ndima mobali oza humiliation. Pasteur Denis sozo ko humilier moi si na yo. Maman Tina problème nini. Ozo sepela non nango. Tu tolères même l'intolérable. Si vous bozote abiso nini. Na parti nini ya Bible makampasa de nese osa lelo za tolérable. Na parti nini ya Bible makampasa de nese osa la lelo eza acceptable. Na Bible nini français courant lui second tob ton version o ezaka non révélé. Pasteur Denis Lessi a toutes ses facultés en place ou bien elle au moins bouger. Tout le monde est bougé, c'est sous normalité. Et pourquoi on doit d'abord continuer de l'appeler pasteur s'il fait tout le contraire de ce que la Bible recommande? Bande konangai, nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Et to komi ko vivre makambo eza intolérable, inacceptable, mais bozo mona batu ba soutenir ba betela maboko, batu ba ke ko liker, batu ba ke ko commenter. Ce qui to sali vidéo eza na sens, eza rempli de valeur et d'éducation, to ko ça même pas 10 000 vues. Bon, t'as la nombre de vidéo où est ça là. Mais t'as la vidéo à Denis Lessi 193 000 vues. Et là, ils ont bombé la biso éducation à Bana. Pasteur Denis a si reçu porno na TV et Kishasa. Ailleurs, côté la biso porno na 4 clips à côté sur na YouTube. Tu vas dire que t'as la carte pasteur Denis Lessi. Tu lingi to comprendre dans le langage ni Saint-Esprit kita. Pour tout le monde que dépravation des mœurs et atteindre un niveau inacceptable. Pour tout le monde que Makambu Denis Lessi a osala et ont détruire l'éducation au peuple de Dieu. Hein? To vandi penza to komi ko continuer à accepter biloko ba acceptaka te. To zo tolérer l'intolérable. Batu bazo beta maboko. Biso to sala be mission ou ko édifier, ou ko apporter en plus na carte éducation à bana, ou ko apporter en plus na carte ya ba valeur, na communauté, to instruire te, biso ba finga, biso ba traiter biso de tout. Mon mona congolais bete la Denis Lessi maboko, botika mninga il est dans le pétage, il est dans le bruit, il est dans le ceci, il est dans le slogan. On trouve même des excuses au coup tout intolérables. Biloko Denis c'est ça la soki pasteur musu so sali yango bakoloba pengui bakoloba kwei mais ce que ça Denis Lessi il est vrai, lui au moins il est plus vrai que tous les autres pasteurs, ils sont des hypocrites. Denis ça zo détruire batuboé famille ne vend des otala moi si na vend des otala Denis ça lequel il a l'état mayele Denis ça lequel il a l'état mayele Denis Sazo, de cette idée de Zaboto, gérer Denis Lessi, a pété au point combien insaisissable, a zo glissé biso na maboko le roi mbapakoli dongo. Eza nini? La Bible dit les forts soutenaient les faibles. Mais Denis Lessi n'est pas fou. Faiblesse à Denis c'est un niveau en atteint. So Denis on a marre à nga c'est l'année sur ma manzambete à rotikanae. Mais de là à avoir la casquette du pasteur et de venir dépraver les mœurs. Ko kwei sabandimi ko bungi sabandinga nzela lo sambu
wana to eze loko toko ko accepter te eze loko toko tolérer te mais poto est toléré ba parents ba toléré ba tout ba toléré na yo kaka mawa dimanche maman moi sokoli ayete église a Denis Lesi na culte mo Denis azolo bana moi simoko abi nzamba laxinga koza na mbongo mo eza mbongo garantie ndako il faut s'aimer en loko offrande bandeko toza wapi mutu ba lobi pasteur nanga lobi a mosé na nzambe c'est un ouais na meka osala. Il y a des gens qui ont tellement perdu la foi qui acceptent tout et n'importe quoi. Mutu azolo ba une fois oh kutu prophète a solo ezaka Denis Lesi pas loba makambo kokisamaka. Congolais éviter que la parole de connaissance aussi existe. Congolais aïe chrétien éviter que non seulement parole de connaissance peut existera, même Satan a loba à travers bateau. Serpent, python a ko lobe la pe mutu. Bato bazaka otalela batu na makata maboko na nzela bakenda wapi? Bambikudi bakenda wapi? Bato bamonaka baza otema na nzela bazo mona zo ebiso vi na mona ngo ekenda bakenda wapi? Lokola Denis Lesi aloba 2-3 choses ekoki sami. Donc Denis Lesi prophète des nations. Ya monaka nyonso. Mais Denis Lesi atako babi David l'homme selon mon cœur ango. Lisumu na nko ya mudele azo mema biso nyonso. C'est vrai qu'à cause de la pont, canal de bénédiction, pour ton souba c'est la nzambi. Mais en attendant, na époque il y a Jésus, loi et zalaki. Bazouzi bazalaki, batami beko bazako tranché makambo. Biso l'été zate. Biso l'été zate. Denis Lesi lekeli biso na niveau ana. Denis Lesi meki ko koma na ba niveau biso to ko kangete. Denis Lesi ko koma na ba niveau to ko saisir yete. Donc Denis Lesi en fait ils ont manipulé nation population na habité to lo bango ndenge nini. Bana nzambe. Ouvrez les yeux. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons distinguer les vrais des faux. Aujourd'hui, quand les vrais se pointent devant nous, on leur fait passer pour des faux, pour prendre les faux et comme ça, bon, tout ma lame. Et loko nyonso eze loko ko tolérer te. Nzamba lelo yebe na motema, yebe na molimo, église eza kaka esika yo ko luka nzambe te. Soko zo mona clarté. Oh Denis sazo saloyo. Yo koko sokola to za na ba problème non sérieux à vie OK ko luka nzambe vandi na église au pasteur Denis sur ça la buzz na mate ya mobimba bande ti suka. A déconcentrer na yo. Na ebite bokota ka na église bobimaka na nini. So kazo sela no vantar te na ebite. Bo luka bo kangama na nzambe ya solo. Ba na nzambe bo bima na distraction. Satan telemi. Et le diable est rusé. Azo pesa bino forme ye logo andimi sabino makambo na oeze ya mabe. Ba gens na bazo fonctionner. Et ceux qui boza distrait bozo memama na buzoba. Il faudrait beau fongola misu. Qu'est-ce que Denis Lesi gagne en nous ramenant sur ce terrain de la bêtise? Et pourquoi personne ne l'arrête? À quel homme de Dieu faire confiance exactement et réellement? Comment chercher Dieu en esprit et en vérité sans pour autant avoir recours à certains pasteurs qui utilisent notre faiblesse spirituelle? Pour comme ça on gagne pas na bango. En réalité moralité est zatée. Bandeko to luka nzambe ya solo et to fongola misu na makambo yo. Pasteur a commis ko s'inspirer na film pornographique. Ba olobeza yete za réalisateur. Denis Lesi banda ko lexa ba film porno en boucle na chaîne na ye. Abandon l'élection penza en boucle na Nzondo TV bato batala Nzondo bayebi. Donc c'est pas une coïncidence, c'est pas un hasard. Soki biso bato internet to sali eloko moko boko bomona ba telemeli biso l'été telemeli biso. Censure mon clip à dénité. Censure mon clip à dénité. Na moment ni nezo édifié. Et le koni nezo ko apporter tant spirituellement que physiquement. Et en éducation à banana biso. Clip à Denis Lesi so apporter nini. Nzembo a Denis Lesi so apporter nini. To fongola misu bana nzambe.
To luka nzambe ya solo. To s'accrocher na parole de Dieu. To tambola na obanga nzambe. To tika se fier na ba homme de Dieu. Muta ko sala zaina nzambe mabungi penzela comme obungi sana bino. Denile sa ombe mabiso na kata obunga nae. Ekoza zaina nzambe makoma obunga. Oletika biso ata ake apengwa ye moko denile sa opengwa na biso. Denile sa ombe mabiso na simato kende nae. Et malheureusement, le Congolais ne comprend pas que ça, c'est la chute libre de l'homme de Dieu. Tolinga kaye to soutenir na prière. Oui, to soutenir na prière. Denile sa ko teka penye la wat. Tant de ça zo loba on ça na besoin penye la benga na téléphone. Bozo bosa na makamde ça na penye. So que ça ki bana na emoko mwana ne moko ya linga tolérant. Alinga acceptant. Il y a eu beaucoup trop d'indices qui montraient que Denis Lessi est de l'autre côté. Il n'est plus avec Dieu. Denis est en train de faire sa chute libre comme ça. Mais comme il continue de dire Jésus, l'humain aime croire à tout et à n'importe quoi. L'humain continue de croire en lui. En tant qu'homme de Dieu, Denis Lessi ne nous sert plus. C'est qu'un homme de Dieu doit nous servir. Denis Lessi pengwa tozo tala, mais tozo accompagné. Et ça, moi, choqué, c'est par là que je fais un bingaso na outil pour ton akiti qui n'a qu'un ensemble pas Denis Lessi. N'a pas ça même offrande na ngai parce que n'a trouvé en lui qu'il est vrai. Pour vous, vrai, c'est toutes ces personnes qui font dans les histoires terre à terre et banales. Quand on vous emmène quelque chose dans souhait, les kelibino maïele, et on a bien ce bomema une polémique qui a passé à Marcelo Tangi Papa Wemba. Mais ceux qui Denis Lessi, Bonia Boloba, non, Peter, Azane Peter, malheureusement en solo. C'est parce que c'était Marcelo. Bana Nzambe Boza, ils sont capables de discerner. Quand même, qu'on discerner le vrai du mal, le bon du mal, celui du mauvais, le vrai du faux. Discernement, ils sont sous zéro. Bana Nzambe. Bozo ko applaudir ni loko Bible zo ko interdire. Bozo ko applaudir ni loko Bible zo ko interdire. Li sumu na nko muto au sala bozo soutenir bozo ko accompagner. Miséricorde Nzambe zali ko na biso. Bo fongola miso. Mais l'état congolais boa responsable so bozo continue otika Denis Lessi. Commission à censure boza responsable so bozo continue otika Denis Lessi. Yango na ba dépravation ba mère c'est ça à un certain niveau. So pas à fouti na ba droit na censure mo ba kata ezate non. Et le ko boko tika ngoti. Boko signaler ngo même. Boko signaler ngo même ezala ta bloquer clip na wana. Parce que zo ko édifier té. Ba ça na Nzambe bino boko télémater. Boko télémater bo télémela Denis Lessi lekeli bino mutu. Boko télémela Denis Lessi té. Boko bengise na conseil ya ba sel na Nzambe té bon dans tout n'est pasteur. Qu'est-ce que cette chanson apporte au peuple de Dieu? Pour ni ko fingi sa biso boye. Chute libre en yo sali chute libre en ya modèle yo. Bako boto la été document ils ont permettre à exercer le roi pasteur. To bozo zela a poser acte mususu. Eza la viol, eza la nini pour bon mona que ça grave. Mais ozo ça déjà ça grave. Azo me mabandimi na li baby, azo mandimi na li bungi. Eza kitoko te. Il faut que l'oba makambo yo congolais muto sentiment et qui félicitations pour pesa Denis Lessi pas au baby ça bana bien pas au baby ça peuple de Dieu pas au pengu ça biso kitoko. Il a du talent. Denis Lessi na innocent vite traité de la même manière que bébé chanda ya mukolo. Il a du talent. Bandeko, pour pesa bin avine non espace commentaire. Likambo et sali somo, fait sali passi. Merci à notre Bolanda qui live, enfin vidéo Nabiso. Bon, restez branchés, connectés sur Demeure Officielle, sur Empire Buzz, et na ma chaîne Absolument sur tout travail Ranango. Rendez-vous très prochainement. Makamo est servi à besoin de leçons. Il est temps de chercher Dieu avec tout le sérieux du monde. Oh, Yahweh,